Yaram, d'abord Nazako condamné service ya communication, ya ministère ya Kibasa. D'abord Bazana 0,0. Oui. Moi personnellement, Nazo Baka touché personnellement. On m'a coupé 2 ou 4 fois. On check que nous ne pas EKI. On check que nous ne pas EKI. Mais finalement c'est quoi ça? C'est ça unité au Katiata moi 50. Wotige nanga ta 50 unité. Na sala opération nangai. Na koyoka shoko wana. Siku na chesa okati. Na chesa 50 okati. Ponga yesu bakati ngape 3 fois. Ndenga na zana besoin. Na ko neti ngai ramazo katanga crédité. Alingi pe na sala télé ba crédit yango. Donc soki ekoti ekangami. Donc na ko moumbu na bango. Donc soki ekoti Vodacom mo na zo benga na numéro mususu. Na ko moumbu na bango. Il y a des conflits aujourd'hui pour toi ko bazali ko swana ndeko kala fay entre ma petite cabine na ba client bazali ko soma. Moto yeba ça fait passer mon crédit à un moment donné, à vous crédit na 400. Il revient chez les moto petite cabine. Na tchaki na soumis crédit. Voilà tout ça ça crée un problème c'est naza ko yebisa yo nazo yande ko trésor puisque loko yo bande ko ya chang bazali ko lingo lobela bango. Est-ce que mon toi kenda ka marche na jipa ya kitoko boy? Ozo kende ko lakisa bana beni kende bozali ko kofa botala mutu kana zana ngo ya noir kitoko boy. Policier azomela banki liboso na commune boy en plein air. Faut kangi photo. Papa, ozala auto lakisa bakubuma chombo. Bakubuma chombo. Et en plus ozala caméra cachette ko kozo image. Ezadiente commune wana il faut discipliner kota makasi na kosenga na général Kasongo faut la commune wana kinga makamba ko bouger esili kaka na portable na yo oza na Google Play Store oza na Apple Store allez osala nini o télécharger na kati ya portable na yo o télécharger application mobile ya tap sound donc TAP SAND. Allez, niatato leka. Au côté ba coordonnées bancaires na yo. Au tindi mongo na yo na Congo. Sans frais. Bande kotala ba chance. Oh, frais d'envoi. Exacté. Sans frais d'envoi. Bato baza na Congo. Bako zwango. Bongo. Na Orange Money. To. Bako kiko zwango. Na Airtel Money. Bazu yango mbala moko na Congo. Saminando. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Oridezo Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat hôtel avec 2 chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Oridezo est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante, boutique d'habillement au tempo et à la mode. Oridezo Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Oridezo, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Oridezo met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Oridezo, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Oridezo est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Oridezo Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.
Mbote na bino nyonso esika bozwami boza na République démocratique du Congo boza libanda ya mboka moto nyonso estimé kaza congolais to pe bato baza ba congolais te kasi bayoka ka monoko to salelaka pona émission c'est-à-dire lingala baza na ngambo ya Brazzaville baza na ngambo ya Centrafrique bamso baza na Gabon baza pe na Angola to pe sibino mbote esika bozali mardi 4 mai 2021 mozo kene malem anizo kene malembe na katikati na ngo année 2021 mandat ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi etikale presque na 2 ans oyo ba congolais nyonso baza kotala mokonzi mboka tata mokonzi ya ekolo est-ce que akomema sourire na minoko ba congolais est-ce que demande les peuples ekozwa ba réponse nango ya solo que demande les peuples alanga nzembo moka ya rapela peuple azo senga nini kudi ya kuna kumvuata bana batanga ka pe bazwa ka soin soki babeli na côté ya kotanga to mo déjà mokonzi mboka abundani à ce que gratuité de l'enseignement de base et ça là ça fait que gratuité de l'enseignement de base prête à un peu confusion qui dit enseignement de base côté mususu ba bien enseignement primaire mais ba lobela enseignement primaire et de base nyoso wana mais na côté wana mokonzi mboka meki déjà ko pesa esengo na mitema ya bape na minoko ba congolais pe na mitema ya ba congolais kasi na yotali kolia kumvuata pe kimia ezali ba secteur oyo makasi esenge na mokonzi mboka pesa oyo ya makasi po ete kimia ekota na likambo ya insécurité congolais kolia za sujet ba prière te po so biloko za te mbala moko na ndako ba enchaîner jeûne et prière on a pour biloko za la kité to tika ko sambela ka potolia tolia à un certain moment za ka pe moi soni moi pas sur mon mboka lokola oyo bato bazo bondi la ka po balia muta sa prière po azo avisa ya mboka papa zo mituna zo sa prière pour avisa mboka papa yoko sa nini donc tuki ba solution to zu yango ana ko za malamu na dezo etikali est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a comme ma solution na makambo wana to likete akomemba yango état de siège pour les 2 provinces Ituri et Nord Kivu a daté à le 6 mai daté à jeudi 6 mai état de siège continue à la province wana province au kamba mana ba militaire la tête adjoint na ye to pe vice na ye policier pendant 30 jours ensemble provincial ko salate gouvernement provincial ko salate mais bato bana ba kozwa lomeya na bango pona baloba te ke o biso boye mokonza mboka bazula solution bakanisi le bango ba kozwa lomeya na bango bande ko wana ba kosala motuna makasi zali ya solo bongi to conjuguer ba effort pona koluka komema kimia na partie ya est wana pona koluka kosunga bande ko na biso oyo makila et comment le rôle a maille tangaka mikolo nyonso et si là une fois pour toutes est-ce que problème ezali déjà déniché parce que guerre yango bato bele babela rezaka symétrique il fallait ko yeba nanu ndenge nini la guerre se comporte d'un côté kuna yamba ko zali mokano est-ce que ba kondi ekolo pour bazwa décision basi ba yeba ki problème peut-être ba pesi décision oyo politique moko ya suivi encadrement ya mokano pour être tango 30 jours ekokoka tango basali évaluation bamona ke ba résultat escompté ezata atteint à 70% 60% ko zelo ko malamu wana ba ko prévoir ndenge ba ko prolonger ngo ou ba ko kata ngo mbala parce que suivi ekozala motuna makasi yango wana soki suivi ekozala ekozali kambo moko malamu mingi penza nini surtout ko lobela kambo ya ram lobby ba de mouvement citoyen ba kinois de tout bord ba tambolaki kasi ba mususu ba zokaki ba mususu ba problème na santé na bango naza ko mituna est-ce que la police ata soki batindio oya ko panza bato mo baza ko tambola il faut toujours ko utiliser violence to mona yango na marche à la moka violence ezalaki to mona yango na marche à likambo ya ram violence ezalaki mais faut ça na ba policier ndenge état de siège salami boye il faut rappeler général Kasongo na ebite soki ngazaki na place ndembe na tie parade mo ko la lobby mercredi état de siège na Ituri pe na Nord Kivu na Congo confusion za kama makasi bato ba ya comme c'est état de siège awa na moni lelo général moko na nguma 2 bandes déjà kangi nguma liboso ambassade on a créé 3e bande donc ba roulage bazaka obligé ya ko fongoler quand na rappel na garde na mo na c'est papa état de siège za na Kinshasa te za na Ituri pe na Nord Kivu donc botika so ana ça tout ça la normal pour un certain moment confusion on compte na bitu bato ba kan sonde police mutazo kambate na kisasa mutazo kambate que ça va gentili ngobila ta ko gentili ngobila na senga na yo bato balobi j'aimais beaucoup trop de critiques na gestion mais nazo proposer le monde le la salubrité na Kinshasa eza ko vanda te
lokola kirage ya bakaniveau bozokoka kosala te lokola suivi ya badéchet bato babwaka na balabala bozokoka kosala yango te nazopropose bino longo omoni bato ebele bakondanaka bango na bakala kuna na justice basalaka bango mpe l'aspect wana ya batravaux publics loka bavital camere batielaki bango bajamal bamuima na je crois que nayebi te ya ministre ya peste sortant wili bakonga nayebi te soki batiaki aspect wana mais okende kosenga jatingo bilosengi bakamere bajamal babima na balabala babanda kokombaka balabala bakiraka balabala comme ça ko permettre à ce que kisasa za moi peut-être toyebi programme mardi oyo kamera kokomba ligne ya weleri mercredi kokomba ligne ya ipene vendredi kokomba ligne ya lemba samedi kokomba ligne ya chango donc eko permettre ça Kinshasa na prison na bato ba mo ebele so bazo kombaka balabala eko permettre ça Kinshasa ezala mwa muke na elonga malampo Kinshasa na mitu na katango mopoya yaka ezaka ndenge nini botia pe moi discipline alikambo etali bandeko na biso bakumbaka bamoto banda bo banda kolaka ke bokopesa bango ba plaque d'immatriculation ti lelo oyo bozopesa bango te ezosala pasi baza kotambola bongo soki asali likama eke bazwi ete esili ake na ye victime atikali asala motu te esika konekolela atikali kaka na ye moko est ce que bandeko wana bazali assuré sonas mbongo pe bele bo perdaka sala makamba moto bo mekana no mke kotia likambo wana kozala eloko moko malamu République démocratique du Congo héritage ya famille Tshisekedi te ya famille Kabila te ya famille Katumbi te ya famille Kengo te ya famille Bemba te République démocratique du Congo mboka yo na ngai congolais nyonso esika ozwa miyeba ete mboka oyo ezali mboka na yo soki tokanisi bongo te ekozala eloko moko mabe mingi totikelaka Congo oyo na bandeko oyo bakanisaki mboko ezalaka ya bango moko eza ya bango moko te mboka eza ya biso so troisième invité na émission na biso mokolo leo mibale déjà baza na plateau moko aza na nzela bike Kinshasa réseau ya embouteillage ekoma koyokela bato nyonso ata ote nakangamaki na embouteillage il faut to comprendre mwana mboka Daniel Kabeya ya mibengaka arbitre du peuple na mituni sifflango asimbaki pour siffler match nini peuple na nani est-ce que peuple na ba politicien to be peuple contre nzala mwana mboka Daniel Kabeya bonio. Bien, Ndeko Trésor, merci d'abord na invitation na yo. Merci na Ndeko Maître na côté na plateau. Merci d'abord na bana Congo Central nyonso. Oyo balakisi ete ke balingi par parti na bango UDPS. Na moni bo ti séjour mo kuna na secrétaire général. Vraiment et salibiso kitoko makasi tango toko yebisa batu ke bino boko rappeler biso makambo 2023 te biso nde tozali déjà bien avant. Yango totalisi bato na ba Congo ke ezali mabele ya bato ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo merci na batata na ba mama ndenge boyambaki secrétaire général Augustin Kabuya ezalaki mpe kitoko makasi topesa bango ata longonya bandeko nyonso ya ba Congo merci pe na ba ndeko oyo balobaki keso kutana ndeko Trésor pesele bisombo te bandeko changu pesi bandeko kwa changu nyonso mbote balobi les seuls journalistes otokomona te ya kamikaze te wako sala musala na ye ya kitoko no bavanda ngai na lobi yo kande ko trésor na loba na komisa message te balobi ndeko trésor longonya mingi na musala ozali ko sala oko sala musala na okitoko na lolenge esengeli puisque tomone ba mususu lelo ba komibenga ba journaliste mais landeli bango bo likasa ezate formation malonga ezate merci tika ba journaliste ba vanda lobe zaki moko na tika soto vanda mwana mboka Jean-Louis Massimango ndeko Jean-Louis secrétaire général ya parti politique Mpasa c'est la maman que ba parti ngo boni. Merci beaucoup ndeko Trésor Kalafai ezali esengo kozala lelo lisusu na itando ikena yo na banda nano na bako débatteur na ngami balé mwana mboka Daniel Kabeya na pesi mbote compris ndeko nanga l'habitué belesi wana tokepe kotala bakongomani nyonso ya 4 coins ya république c'est-à-dire est ouest nord sud to pesi bango mbote ete tolobi esengeli na nyonso tozo sala Congo nde gagné kasi natia mwa mungu wa mukena likambo ya répression barbare ya comportement de la police na biso esengeli vraiment to tele melango to koma et que makambo bazé ko yipsa biso esengeli bato basangana te au delà de 20 personnes parce que tozali na ba mesures barrières biso lokola ba républicain to continuer kotosa ngo mais moi constate zali ya certains partis politiques oyo ezolinga kotosa ba mesures barrières wana te parce que tozo mona ba meeting ezo salema bato bazo sangana ba implantation à partir de salema mais soki ezali likambo ya marche pona makambo ya est soki ezali likambo ya marche pona makambo ya ran ozomona yo moko niveau ya répression biso tozali ko condamner parce que sengeli ete article 26 ya constitution
et tosama na bana mboka nyonso ya Congo oyo ezala ba dirigeant esengeli tozala na se ya mobeko wana. Merci wana mboka Jean-Louis Masimango ndeko Jean-Pierre Belesi ça faut saluer moi Mikole Belé azwaki sango alikama mais makambo eleki déjà ndeko Belesi bonio. Kimezali ndeko Kalafai na pesio merci beaucoup na invitation na yo. Na kolinga pe na pesa ba imboka mbote bipai biso bazali kolanda biso mais aussi mes co-débatteurs sur ce plateau. Donc c'est pour moi une fois encore un grand plaisir de débattre avec nos amis pour na koyebisa ba imboka ndeni mbozali kotambola. Donc c'est un plaisir une fois encore monsieur Kalafai. Mais na kolinga pe na ajouter un tout petit peu makambo ndeko na ngai. Tetira ngala peso mutuna na bandelika pa na yo. RAM registre des appareils des appareils, je crois. Il y a encore la question de la des appareils mobiles. RAM registre des appareils mobiles. Les Kambango, ngana yambaka moko ya bandeko basana kati ya projet na plateau, alimbola ka pesa ka makanisi. Mais à la surprise générale, le lenge oyo bakatela ki bato ba crédit ba numéro msusu comme qu'on s'est retrouvé le rôle à boucher le week-end passé sali makelele. Tolé bandaki na réseaux sociaux mais bandeko ba concrétiser ngolo bato bazaki na balabala. Mais il y a pas ces ali que bandeko wana batambola ki pona poste politique ya mutute batambola ki pona mot d'ordre ya parti politique mutute batambola ki pona koloba ete likambo ya RAM eza mo malamu te répression bato mususu basalaki na kangamba kia na kan lufungula na moni ba député mususu ba yekolanda population pona koluka libérer bango na moni bandeko bazoki na moni ngamo ko bandeko na yebi bazoki ce comportement est comme un peu permanent et comme un peu familier la police na biso to komona na marche ya bandeko la muka ou ezalaki pour la situation à est sur le lot soko telemaki bandeko la muka le faut ka mwasoni parce que mokonza moka pesi makasi na likambo na est mais le même comportement to mona yango répression ba policier c'est sans complaisance ceux qui ba policier ba so ba pekisi ba esi ba to ke bon marché peut-être il y aura des moyens pour na ko encadrer bango le bano sur le boto ya likambo wana avant na peso pe timing pour na ram yango moko. Ndeko Kalafai, je vous dis merci une fois encore pour la question. J'étais scandalisé de voir ce que notre police est en train de faire aujourd'hui. Parce que Ndeko Kalafai, vous avez dit que nous sommes dans un état démocratique, soit dans un état qui se veut démocratique. Et dans un état qui se veut démocratique, la liberté d'expression est garantie. Donc on a l'article 26 de la Constitution. Ils allaient couper sa droit, il y a tout comme l'a manifesté au cas où à se sentir que les droits ne sont déjà lésés. Ça c'est un droit acquis et un droit constitutionnel. Mais ils allaient couper sa biso mingi, les policiers ils allaient réprimer, n'est-ce pas? Baïmoka. Na ba droit moraux qui sont totalement constitutionnels et légitimes de Kalafai. Non, attention. Toza awa évitez-moi d'abord ce genre de discours là. Pour la ligne de Kalafai, surtout tu balina kamudabo ya labato andeko la muka parce qu'il faut que le but poursuivi à chaque marche. Ce qu'aujourd'hui par exemple marche à la muka, il sera une marche noble pour manifester notre solidarité avec nos confrères, nos amis, nos frères et sœurs, nos mamans, nos filles qui souffrent à l'Est. Comment peut-on, de Konangai Kalafai, réprimer ce genre de manifestations? C'était une occasion que la République Mubimba et Téléma, pour la Kissa, de cœur et que nous partageons leur douleur. Mais on a réprimé ça. Ça a un motif valable. Vous avez évoqué ma cambouya, il y a autorisation. Tous allez dans un régime on a té, tous allez dans un régime d'information. C'est-à-dire au risque, il y a municipal, soit urbain, mesure, moyen il y a des marches pacifiques. Il suffit seulement de mettre les policiers, quelques policiers, pour que, en tout cas, sécuriser marche on a point de départ, n'a point de chute. Est-ce que là, c'est créer l'instabilité? Parce que n'a pas qui à l'époque, ils avaient dit que ils vont créer des conditions, il y a insécurité, il n'a pas fallu autoriser Bangoba marché. Qu'est-ce que Mozitu a comme moyen pour créer instabilité sur les troubles dans la Katiamboura Nabiso? Il n'y en a pas. Mais là, qui beaucoup plus la marche qui le but poursuivi. Le motif même de cette marche-là, moi personnellement, j'avais appuyé. Tout le sur Makambouya. Oui, Makambouya. Mais Makambouya, c'est une grande escroquerie d'État. Le ministre a pété un titre qui passe à Rosalie Bosso à député. C'est une grande escroquerie.
d'abord tu as voté parce que moi j'ai toujours soutenu que tu participer dans terme de la taxe na impôt dans caisse à l'état. Ça c'est une évidence. Je ne serai jamais contre parce que le pays développé va faire beaucoup plus dans la taxe et impôt. Mais tu dis toi d'abord parce que si vous allez calculer, j'ai un ami qui a fait l'économie de la statistique qui a dit ce qui va c'est en termes de milliards de dollars. Oh yo, en termes de milliards de dollars. D'abord tu as évité placement de cocaïne, ça je ne sais pas. Sur les places, ni sur les dans la caisse à l'État, ça je ne sais pas. Mais aussi, dès qu'on a Kalafay, moi personnellement, dans le cas où touché personnellement, on m'a coupé 2 ou 4 fois. On sait que nous ne pouvons pas faire écueillir. On sait que nous ne pouvons pas faire écueillir. Mais finalement, c'est quoi ça? Est-ce que tu as vu d'abord dire en termes, il y a tarification, toujours ébattu sur les années. Donc est-ce que ma cause n'a pas parce qu'il ne faut pas seulement que c'est le petit peuple, le petit peuple pour payer la taxe. Mais aussi il y a un problème de communication, il y a une campagne d'information parce qu'il y a des conflits aujourd'hui pour la soit entre ma petite cabine et ma client, ça fait si on a un crédit, à un moment donné, il revient sur les petite cabine. Il a soumis crédit. Voilà tout ça, ça crée un problème. Et comment fait-on de Kalafay réprimer une telle manifestation? On a dit qu'on réclamer droit d'avoir pour le roi. Mais toujours place. Et le long, n'est-ce pas? Police, on a vu ça, on a vu ce qui ordonne pas nani. Vous sentez l'âme de Kalafay qu'il y a un recul démocratique. Parce qu'on ne peut pas comprendre que si le peuple a dit qu'on manifester la droit que les policiers n'ont pas pour réprimer la sang. Parce que moi j'ai vu. Oui, il y a eu des gens qui sont capables. C'est grave. Merci de l'obélisque. Je suis contre ça et je condamne ça fermement et qui va déjà pratiquer et se répéter dans la Cameroun. Merci. Ndeko Jean-Louis, répression, marche à Ram, répression, marche à la Mouka, répression. Nous avons un comportement on a la police avant toujours, à moi 1 minute, 1 minute, Bozindo et Cameroun à Ram. Ça fait 2 fois la répression en Nengwana, des rebelles ça sous les vangos, même si si vous interdit, vous ne pouvez pas utiliser les moyens sous la dispersion pour te battre par la Ghana. Vous avez toujours la répression. Oui, Ndeko Trésor, mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine passe à Onga Nazali, secrétaire général, Oe Kangmami Namonamboka Dodo Lutombo, et qu'on insisté sur le travail à intérêt général, Oe Zali responsabilité à l'État congolais. Et au-delà, il y a intérêt général, Tolobaka Azali Pena mission, il y a que protéger Batona Bilokonaye. Car si depuis un temps, les mêmes habitudes qu'on a eu à décrier dans notre système de sécurité pendant la période de Kabila, les mêmes habitudes sont en train de prendre de l'ascension dans le comportement et à la police. Na tout n'a qu'à toujours de konanga. Toyebite est-ce que bande konabiso ano bazali pe bakongomani tango bakenda ka formation à la police. Au-delà ya maye bazwaka lokola matea na ibite soki babakisela bango mwa mungu ato sukali ya spécialité pe ya comportement barbare tango bazo encadrer marche o ezali pacifique na esprit ya kimoibi parce que deko tango yo mona ki bango bongo te ya la police na ba élément bezo tango mboma ya mabe ezali na kati ya baye bazali censé ko protéger bana mboka et sengeli to dénoncer ango. Il y a des images, des vidéos que moi je n'invente pas. Je prends le public à témoin. Yo moko mona ki na manifestation oyo tay koleka o il fallait à la manifestation à solidarité au nom ya peuple congolais, au nom ya république pour na ko dénoncer makambozo le kana est yo mona ki ba policier ko zwa batu ba téléphone. Ce n'est pas un secret, ça ne vient pas de moi. Na zonga na likambo ya ba manifestation na otaki koyoka olobike est-ce que bazala qui autorisé ou pas parce qu'à un certain moment aussi il y a une confusion. Nous ne sommes pas dans le régime mais il y a autorisation. Nous sommes dans le régime mais il y a information. Maintenant en contrepartie quelle est la responsabilité et autorité établie? Azalina mission Mibale. C'est de prendre tous les mécanismes d'encadrement pour que marche wana esalema dans le strict respect à ordre public, na strict respect à loi, na bonne mœurs. Azali na deuxième responsabilité. Tango a estimé que à cause de la possibilité à encadrer marche wana te et sengeli a motivé refinaye surtout sur le plan sécuritaire. Mais aujourd'hui le bas blesse à quel niveau? Toutes les fois que le gouverneur de la ville justifie son refus, azozo kakaka aspect à mesure barrière ya Covid. Parce que nous sommes na kati ya maladie ya Covid. Mais biso tozozo misaka mituna ipanaye. Tango azo organizaka ba lancement ya makamba bakini bopeto. Tango azo memaka batu o aute comme makutu président de la République dernièrement na Zando. Est-ce qu'il y a baki que Covid ezalaka to ezalaka te? Et récemment ici, lors de l'investiture ya premier ministre
oyo ezali pe obligation constitutionnelle. Mais on a qui nenge bato batonda qui tout au long ya Wileri. C'est pour vous dire que aujourd'hui, si on est sérieux avec nous-mêmes, on ne peut plus prévaloir aspect ya Covid loko la motif ya refi. Nazonga na likambo arame na ladinde kuna Ram zokota nango 1 minute mais tout ça na ba marche. Ndeko Daniel comportement wana ya la police ndeko basolevango ndeko Charles akema musika bezema makambo auto décrire qui hier sous Kabila, mais le même comportement continue. Comment on a que police, ça comprendre que que l'être humain est sacré, que la vie humaine est sacrée. Police, ça n'a pas de police, ça y est, la liboso na yo, ceux qui m'ont c'est que téléphone na yende c'est pas ça qui yo, bolimbi s'il faut le bango ça ba policier nyo sauter, mais c'est la plupart des policiers oh yo bazo kitaka mingi, surtout pour na encadrer to pour réprimer la marche. Merci pour na motuna kitoko. Oyo bayimbo kabako zela biso na banda ko bayo KMP analyse na biso. D'abord, nako condamné un peu comportement et qui un peu mukolo lobby comme on a ba congolais bazuki et ça comportement ya malamote puisque dans la police ba ko salisa biso musala makasi ba ola la libanda pour te kengana yo tozala bien. Mais le problème est ali il faut suivi ya ba konzi na biso na kati ya la police l'air bazali kotinda bango lelo eloko moko tozomona ya mabe ezali l'air bakotinda la police omoni d'abord commandant des troupes ba policier d'abord bako pese respecter yo oye d'abord oye bisayeli tu as raison na mona ki yango lobby quelque part la première classe moko zo soit ni salit na si lieutenant ngala lingaka boyete en place publique okomona soko yebisi un peu policier likambo mona yebisi kende pa capitaine wana wa vandi wana bosolo na ye yango wana moni tango biso toye na kati ya pouvoir en tant que UDPS il fallait to bandela na kolongola système ya mabe na kati ya politique to bandaki na ko banda na la police te na armée te fallait to bandela côté politique pour na kolongola bamboma ya mabe système Kabili oui bebisaki déjà mboka na niveau ya politique siko côté armée il faut tout ça les sous effort ya kokoti sa bango sikoyo mentalité ya le peuple d'abord il faut sikoyo to koti sa bango ke bayeba ke peuple d'abord peuple azala na liboso yo policier ozali wana pona kokengela ngai na biloko na ngai sikoyo tango tozali na la police eloko ya liboso nde tozali kosenga tata mokonzi wa ekolo quand même akosala biso moi effort ndenga akosala effort ke babanda kolia moi eloko ya bien puisque les policiers a condition ya bango OK tango ba kokende asi ali atondi azui moi eloko na ya bien akokende ko sécuriser montu bien mais l'air montu azokenda kana musala d'abord salaire ezali ya mabe eloko ezalite eko kanda wana ya ndenga lali 24 heures libanda nano azui eloko ya koliate akosilisela ngo na nzoto ya civil bilanga ba civil toza kosenga ete Général Kasongo asalisa biso musala ya malamu na valeur ya muntu awuti kokota maître aselo na ministère ya intérieur na yebi ke lokola azali maître avocat lolenge ba maître bavandi awo enseignement zana yango na niveau un peu ya justice na yebi ka kokoti yango pe na la police na biso akobanda respecter ba pona ko chiter olobelaki makambo ya ba ram tozokota te makambo ya ramte il fallait na simba pe ndenge bandeko ba simba ki likambo un peu ya marche ya lamuka ndeko trésor tozana besoin ya ba théâtre lisusu te na kati ya mboko oyo comment yo monto olingi o marché pona bandeko bazali na est marche ezali ka lero ozobima na kati ya ndako na yo bandi marche comment monto ovandi na Gombe ovandi na Kitambo kendo bandela marche na quartier tro marche nini okoko marché na jipa ya kitoko boyi mais na marche ba pesa toujours point de départ naza koyebisa yo nazo ya ndeko trésor puisque loko yo bandeko ya changu bazali kolinga olobela bango est-ce que monto akendaka marche na jipa ya kitoko boyi ozokende kolakisa bana beni kendenge bozali kokufa botala mutuka nazana ngo ya noir kitoko boyi non il faut kotala intention ya mutuka wana muntu akendaki nango marche de chombo ebungi lero yo olingo kota na nzela marche okotika chombo na mutuka te ebimaki libande zo kosala ndenge tolingi quand même ke totika théâtre na kati ya scène politique le problème ezali soko olingi ko accompagner bandeko ya Beni ukoma tape avion kiti kuna ngeko vanda pe na mairie na bana wana merci ezate olie maki olie shawarma olali esika ya malili na tongo bandi troubadour c'est pas normal merci toujours ram 1 minute question ya ram
ministre ya Petentik azali invité dans l'Assemblée nationale d'ici là aucun ko répondre à la question ya député député moko banzi te sengeli ko sola na ye likambo ya RAM registre mais likambo ya taxation pose un peu problème. Est-ce que taxation que les alliés apanage ya ministère moko ya vanda kanisi to futaka boy lolenge et les liens avec les réseaux téléphoniques ya koyamba la moko neti ngai RAM azokatanga crédité alingi pena ça la télé ba crédit yango donc soki ekoti ekangami donc nako moumbu na bango donc soki ekoti Vodacom mo na zobenga na numéro mususu nako moumbu na bango est-ce que ces ministres atamboli na kobuka mobeko surtout il y a taxation ou encore fallait y embouillage de mon cadre on a dans parlement à jouer bénédiction parlement bon à continuer des marches on a une minute sur je serai très bref dans cette question là parce que je pense que je l'avais survolé dans la première intervention d'Angaï mais seulement je vous ai dit d'abord il y a un problème mais en premier lieu il faut que nous baimbo kabayeba ram c'est quoi registre des appareils mobiles voilà parce que tant déjà aux yeux samoutou qu'est-ce que ramete à quoi il s'agit de quoi parce que là il y a un déficit de communication parce que ce qui n'a fait fond il y a Kinshasa il s'agit de quoi donc il avait fallu d'abord mobiliser le peuple voilà c'est ce que nous devons faire par rapport à Makambo et Aram ça il y a un problème de deux tu peux évoquer Makambo tarification c'est les taxes les forfaitaires les gens banté mamsou bakate bango 100 unités mamsou 50 unités en vertu de quel principe toujours bangoté donc les alliés détails il faut pas punir ça peut s'abisso de trois est-ce que bongo wana ekotaka na caisse ya l'état et bazok bongo wana ta bazwango ezokende wapi voici les vraies questions parce que ndeko nangai je vous ai dit ici que en termes il y a rentabilité soit en termes il y a bongo oyo bazokata parce que c'est l'ensemble de la République les agents qui ça je me trompe RDC Mobimba nous avons combien d'abonnés dans les différents réseaux tout cela ils ont wapi parce que moi j'ai appris j'estime na yoki kaka qu'il y a une sorte de détournement à côté wana mambongo l'état ils ont déjà détourné sinon formaté déjà détournement oui ils ont formaté parce que toujours battu mais détournement c'est quoi ils ont dit destiné il y a encore dans quel l'état mais qui va sommer là on va papier voilà non permettez parce que n'a bien sûr que nous on a fait des calculs de Kokalafay c'est en termes de milliards de dollars donc nous voulons savoir que en tout cas moi j'apprécie j'applaudis les députés qui a une initiative il y a quoi interpellé n'est-ce pas ministre il y a peut-être un petit si je me trompe pas alors il faut aller ça Baimboka pourquoi c'est là et au Salema Bongo je vous dis un cas concret de Kokalafay je ne peux pas me répéter là-dessus et bah 4-5 fois alors bah combien de fois est-ce que bah continue biso bah ça aussi concerné dans la taxe parce que on est occupé numéro non bien sûr je connais mon cher ami je connais comment ça se passe nous voulons que la taxe tu peux pleter il faut que tout le monde dans la concerné mais bah il s'agit d'abord c'est en termes de combien de pourcentage de bateau mais aussi bon on a na caisse soit fort on a tabakati ba 5 fois soit fort na ko permettre moi de ko kala fay ce qui continue boye ngala ko faire la boulevard awa kuna ko na ministère ni pour réclamer ma droit parce que là est commis un vol comme il vole moko en tout cas on a oui organisé ndeko Jean-Louis Ram Kotali Kamango une minute ndeko Daniel parce que c'est une minute ndeko je suis d'abord très heureux parce que outil pas ndeko nanga Daniel on a linga makasi qui est un cadre à parti présidentiel et IDPS qui nous affirme ici tango tournier par rapport à la question à comportement à la police oya luki ko justifier situation oyo tokoki kondimate mais par un mobile o ezali pe fondé mais dont la responsabilité revient à celui qui gère le secteur. Alors bien à ceux qui te constatent que babaviro wana parce que policier kenda kuna azana nzala parce que kenda kuna afutami malamuté. Voilà une occasion de dire parce que celui qui gère aussi le ministère intérieur il est du parti présidentiel et voilà il doit prendre en compte il y a Makambo Ndekonabiso c'est une façon de rappeler seulement mutoaza ya secteur wana parce que auti epa na bango ezali occasion même pour que asunga réellement Bandekonabiso wana basala musala bango malamu nous ne pouvons pas construire un état sur le terrorisme financier de Konangai Mokonzi ya mboka n'a jamais cessé de dire que action nyonso oyo azali na parcelle ya puissance publique ya kosala et sengeli ekende dans le sens ya bien-être ya population et nous encourageons ça mais eloko nini ya kofistiger pendant qu'il y a des gens qui sont des chantres à bonne gouvernance qui sont des chantres à peuple d'abord mais dans les actes mayebazo sala ezo correspondre to ezo balana na vision ya le peuple d'abord te eloko babengi taxe
eloko babengi impôt eloko babengi redevance esengeli ezala na assise juridique oyo ezopermettre yango exister kasi makambo ya rame ye kosuscite baquestion ebele sur le plan de la nouvelle technologie Congo ezali dans le vide ezali zéro. Nous ne produisons pas des appareils. Mais on nous dit le premier argument fort c'est de protéger la population par rapport à l'appareil à mabe. Mais biso tokotuna service ya DGDA na niveau à la frontière ezalaka nini ya douane. C'est là où il faut commencer par contrôler est-ce que bazoko tsela biso biloko ya malamu to eza biloko ya mabe parce que pouvoir d'achat lelo ya congolais et ça a été à s'accrocher plus na biloko wana ezali ya piraterie parce que pouvoir d'achat n'est amuke à kosepela so ma téléphone à $10 et à $20 nazonga skonde konangai na likambo ya bambongo bazokata il n'y a aucune canalisation ya misolo wana oyo eko permettre bato baza na pouvoir législatif ba contrôler affectation ya mbongo wana argument mibale baye nango balobi pona kosunga bandeko na biso ya inikin pour que bazwa connexion wifi ça n'a aucun sens. Merci pendant que nous réclamons makambo ya fibre optique oyo ezali kaka pe sous-tutelle ya ministère wana oyo lelo tomona kango clarté on nous amène un autre truc qui va venir appauvrir davantage la population donc nous devons avoir des explications claires voilà likambo ya RAM sinon nous allons nous mobiliser comme un seul homme pour mettre une barrière ferme na escroquerie wana ya grande envergure ndenge ndeko nanga baziko ko intimider l'état tozo intimider l'état tozali na responsabilité à ko rappeler l'état ba mission régalienne nae. Merci ndeko Daniel Ram taxe wana yo na ebité ndeko belesa bi bakati presque 5 fois na ebise ka courage eso bakati yo 3 fois courage kaka comment on mona taxation wana oyo ndeko jalo rappelle ngo action nyonso ya pouvoir public bo ke na sens ya bien-être ya population mais ce qui population a se retrouver te na likambwana ndenge nini ministre anganza mina likambwa boti misisa mais ce qui po yoki explication ya ministre sur ce dossier on a se rendre compte que yemoko ministre aza vraiment te na maîtrise ya likambwa mais azokende kaka. Merci ndeko Trésor avant na yanola yo na meka mpe ko kende ko retoucher un peu ndeko maître wa utikoloba likambo ya ministère ya intérieur na utikoloba oui merci beaucoup ndeko Jean-Louis na sepela rapé na yo makasi komona yo vraiment esala nga moi bien le problème na lingi na loba lisusu na lobi tobundaki 37 ans ezalaki pona le peuple d'abord pour que armée ezala bien population bazala bien nazali koloba ete na ministre ya intérieur wa utikokota maître Aselo nazali koloba ete maître Aselo avant tokoba na ba réforme nazana besoin botala likambo ya la police aliaka malamu policier kola la garde te sans que alia amelata moitié atalipa aoza mandia nteza malamu te toko kozela kate la police abimaka na nzela askongole loko na balabala po alia te tolingi yango te na kolinga maître Aselo lokolo koti ozalaka mutu ya mayele mutu ya bwanya tokolinga ete mbongo baliaka te kana ba ministre miyibi o ba kokanga bango mikolo nyonso o ba récupérer muntu boye na cabinet boye ya 8 millions tozana besoin la police na biso bazala pe bien okomona esprit nyonso bazana ngwana ekokita ndeko Trésor ndeko nanga toloba makambo eza très profond ezana commune ya Kingasani commune ya Kingasani d'abord commune wana lokolo tokoya kolobela makambo soto nde tokokota mais nazozo kaka exemple ya moke pona koyebisa ba konjo bazali kolanda ngai et surtout général Kasongo policier azomela banki liboso na commune boya en plein air faut kangi photo papa ozana auto la kise ba bakuboma chombo et en plus ozana caméra cachette kokozo image eza bien te commune wana il faut discipline kota makasi na kosenga na général Kasongo faut atala commune wana ya Kingasani kota na ram une minute na ram taxe wana bakati combien de fois bon likambo ya ram d'abord naza ko condamner service ya communication ya ministère ya Kibasa d'abord bazana 0,0 oui nazo condamner bango pona nini oyebi soki bozolinga bosala eloko bokozala bozosala eloko oyo population akosepela na yango ou soit eza na avantage na biso il fallait bobanda ko préparer biso moral na conscience avant tokende vote basakendaka nano campagne otsali nano campagne voter ngai na koya boy na kopesa bino bula fufu bobanda kolia 10-20 boy muntu ayoki mais campagne na bino bosali yango bien te
communication na bino devant population message est-ce que ekomeli bato mosusu oyo baza na fond ya baprovince na bato mosusu baza misika baza na batélévision te. Il faut d'abord komituna nano c'est que soki lelo makambo ekomi kobenda mbutu service ya communication il fallait nde place wana d'abord mateya kolakisa bakongolais ete ke tozali na likambo etali ya ram puisque balobi ke likambo ya ram oyo ekoti baprovince ebele eza kongo mobimba te d'abord balobi monde mobimba bapays mosusu bakomi osalela yango eza kosunga bango nde tozali komituna boye soki eloko bozosala mpona bonheur na biso eza mabe te eza malamu mais explication quand même ya koexplike biso avantage ya eloko bobandi namoni bapublicité bandi kocircule na basaisai na baesobe kaka mwa 2 jours oyo tamoso bayoki ke moto ekomopela na population et deux yo de na koshite na boye l'air yo nga na che sainité na ngai yo kati nyonso na chaki sainité wana de façon na benga ta batindela ngai moi 1000 francs ou moi 5000 francs na sombela bana matembele yo kamati sainité olie nyonso na kosala ndenge na minute wana nakenda ko dépenser 2000 francs ou 2200 ke na cha unité na ko benga muntu wana ko yambanga il fallait ko bandela na d'abord ke so na che sainité okati ata moi 50 wotike na ngata 50 unité na sala opération na ngai na koyoka shoko wana siku na che 100 okati na che 50 okati mponga yesu bakati nga pe 3 fois ndenga na zana besoin na koloba te ke l'état congolais na biso azali escroc a escroquer biso non na kolinga yango te atamuki ngai na kolinga ete ministre na biso Kibasa Maliba aleka a expliquer ba kongomani eloko ezali avantage ya eloko yo a expliquer biso bien dede ba yebisa biso que toza combien o tozali la ba téléphone tango bakati biso nombre ya unité wana eko pesa combien bango bakosalela combien toye tolingi te makambo lobi o ministre wana tokuti ke 100 milliards eza komona na te merci boya kota na ba poto wana engonga yango yonde merci si vous pouvez 30 secondes oyebi niveau ya degré ya dangerosité à mesure en ezani bande kona biso basalelaka MPSA il y a 2 jours bazalaki victime même moyen pour accéder à MPSA zalaki te comme nous sommes un pays à bilanda parce que tu as aucune explication que dans d'autres pays d'Afrique la maison existait oyebi po ceux qui au privé kaka mutu na accès à ba données na ye ezalaka ekutaka trop cher ce qu'on manque à gagner biso to sali tango ba privé yango responsabilité zepa ya nani merci ngeli ba ibota na biso 30 secondes te ndeko Kalafai omoni aujourd'hui je ne reconnais pas mon frère de l'UDPS parce qu'au moins il est correct envers lui-même aujourd'hui. Non oui, moi je dis qu'il est correct parce que je l'ai suivi une fois na chaîne il était un tout petit radical. Mais la Monique, en tout cas, il a compris c'est que le peuple traverse comme une difficulté aujourd'hui et il fait des propositions et bien. Je pense que c'est comme ça. Parce que Ndeko Kalafai, cette histoire des rames, ils ont créé un conflit terrible. Merci Ndeko Pélé. Terrible, là, si ça parle. Tous ont les Camboya état de siège, surtout état de siège. Donc il y a un régime à quelques minutes de Alva Sungangai dans l'image d'illustration au ministre EPST maître Tony Moa bayambaki mokola lobby ba différents responsables ya service sous le ministère na ye ayambaki secrétaire général ya EPST inspecteur général ya EPST ayambaki DG PDG ya FNP ayambaki inspecteur IGF bazali commis na ministère n'est pas ayambaki délégation moko ya dicte otika la bino bolanda mwa moke ba intervention na bango nyoso na sima kuta na ministre Delis Sangazaki mokola samedi liboso ya population na commune ya Selembao na wenze ya nasima wenze ya Badiadink mais makambo Delis Sanga lobi aussi mabino nyoso na table Delis Sanga lobi na 2023 peuple aso na nyonga mutute nyonga suka au peuple afuti ezali ya IDPS abundaki 37 na opposition peuple comme le roi na nyongo na wana ngaite Delis Sanga peuple comme le roi nyongo na afuti ye afuta kala na 1960 afuta ka batata biso balumbu abundela ke independance afuta ki bango Delis Sanga mtasoloba afuta ki pe bandeko muza bundaki okela ke afuti ya bakabila Mobutu pe asaka kasa courage afuta ki na 2023 peuple na nyonga mutu moko to wa Delis Sanga donc na 2023 peuple ko pona mutu oyo ye amoni kasena makani soki asombeki nyi yango malamu bo comprendre ko sombeki nyi soki asombeki nyi yango malamu mboko ekende liboso to ke na restaurant nda ba elema na bongo to zonga to kotana likambo ya état de siège c'est parti.
solo tozali na kati de tumba na pesi bino merci mingi ndenge boye lelo otokutana ya liboso nakosenga na bino totikala mwa kinya mwa 1 minute de silence mpona bandeko na biso ebele bakokufa bakowa lokola bibwele mikolo miso mikoleka na est na province ya Ituri. Tika ya bana na biso ezali na prison te bino bozali awa bozali baboti na banza eza na moboti moko te akondima po mwana na ya bini aye na milulu lokola boye lelo ebongo bakanga ye na wana na kosenga tozwi baguerre civile anarchie ekoti na kati na mboka na banda meme awa bisika bofandi chef a quartier ayebanaka te bisika bofandi bato bakokamba bato kokamba population baza koyebana te nzela awa bamama bakotelemisanga balobi tala balabala me kasi na koloba bachef ya quartier bazali wa babourgmestre bazali wa tokoti awa na kati na anarchie na ngambo mosusu tosila kozwa constitution ya 2006. Nous avons examiné ce qui a été fait et nous nous sommes mis d'accord sur ce qui reste à faire pour que le travail reprenne et qu'on continue à avancer jusqu'à faire de la gratuité de l'enseignement une réalité pérenne dans ce pays. Vous savez, cette histoire d'écoles fictives, du personnel non payé, des nouvelles unités, c'est un couac, c'est une épine, n'est-ce pas, au ministère et au gouvernement. Et nous avons déjà commencé à notre niveau aussi, parallèlement à la mission qui a été organisée par le CECOP. Nous, à notre niveau, dans notre mission, parce que ça relève de la mission régalienne de l'inspection générale, il faut arriver à produire un répertoire, 2 écoles opérationnelles, nous appelons écoles opérationnelles, celles qui fonctionnent et celles qui fonctionnent selon les normes. Vous avez des bâtiments, vous avez le personnel enseignant, vous avez des élèves, vous avez des bancs. Une école, c'est pas là où vous trouvez une histoire construite avec 4 étoiles et 4 élèves là-dedans et 3-4 enseignants, vous appelez ça une école. L'école doit être viable. Vous avez un nombre requis d'élèves, vous avez un personnel qualifié et vous avez les bâtiments construits selon les normes. Nous avons échangé avec son Excellence, d'abord sur le travail du CECOP, sur la mission dévolue à ce service-là, et surtout sur le problème, n'est-ce pas, qui entoure l'exécution de la mission dévolue au CECOP. Et autour de cette question, son Excellence nous a donné des instructions claires pour faire avancer les choses. Nous étions venus présenter au ministre selon civilité et en même temps nous avons profité à faire le plaidoyer. Merci. Tobanziete boyoki mwana mboka Denis Sanga boyoki pe ba différents chefs de service na niveau ya PST le sambo na biso zali ke gratuité etambola malamu mwana azaka kate na accès à classe mais mola kisipe apesa mateya na ndenge singeli tozo sukisa dernier virage émission na biso ya mokola lelo likambo ya état de siège nazo poser question moko soki mboniso ko rambala yango pona kata binote état de siège 30 jours durant des provinces Ituri et Nord Kivu vous a dirigé et pas il y a un militaire en tête et puis un policier na simanaï. Est-ce que mécanisme moko est mis déjà en place pour Rwanda moko la jeudi le 6 mai est mis déjà en place pour nous permettre à ce que na 30 jours wana les Cambodgiens ko tungisa biso de insécurité et trouver solution nango. Donc ceux qui va renouveler ango parlement ko renouveler ango ata renouveler to ketina échantillon à 3 mois par exemple. Est-ce que nous sommes en mesure dans les 3 mois d'apporter d'amener
kimia na ba parti wana République démocratique du Congo et que pesa bokonzi na ba militaire na Congo. S'il y a un problème de gestion, s'il y a des gestion, ceux qui makambo tellement na ndenge sengeli te, est-ce que ces gens facilement seront devant les juges naturels na bango pour na kotala ki ça été na sala ki bo na kenda ki bo pour ba province wana to na problème mon solo ba province wana oyo esengeli futa bato bazala ki wana et futa pena ba kambia c'est qu'est-ce que nous avons de moyens pour ça. Deko Belesi on a timing là, deko Jali, deko Daniel Kabea, ok, deko Belesi. Deko Kalafay, je vous dis merci. 4 minutes. Oui, non, vous avez dit 5 minutes. Ah oui, vous avez dit 5 minutes, pardon. Alors, je voudrais d'abord, parce que votre émission a un caractère pédagogique, définir ce qu'est un état de siège. Parce qu'un état de siège, c'est un régime, n'est-ce pas, exceptionnel et temporaire, qu'un gouvernement décrète, justement, dans le but de faire face à un péril imminent. Et dans le cadre, il y a ce qu'on appelle les transferts de compétences entre les autorités civiles envers les autorités militaires. C'est ça, en principe, du point de vue juridique, la définition d'un état de siège. Mais maintenant, là, moi, j'apprécie le président Félix. Parce que je sens en lui qu'il a la volonté de changer les choses. Mais seulement la volonté seule ne suffit pas. Il faut qu'ils soient accompagnés par d'autres mesures. Parce que ceux qui battent l'état de siège, ils ont une dernière carte. Parce que ceux qui ont raté, on ne voit pas par où on va encore trouver la solution dans ce coin de la République. Parce que moi je l'ai toujours dit, que la beauté de la démocratie néo-Kalafay, c'est que la démocratie rend la population mature politiquement. Parce qu'avant d'accéder à une fonction X ou Y, vous devez toujours dire à la population ce que vous devez faire aussitôt que vous êtes à ces fonctions-là. Et nous savons tous, je ne peux pas ici venir rappeler les promesses du président Ferfati. Il a dit lui-même clairement qu'il allait trouver la solution. Il y a un problème à l'est du pays. Parce que Ndeko Kalafay, nous devons toujours tabler sur des statistiques. Parce que c'est important pour comprendre si le pays avance ou si le pays recule. Parce que Ndeko Kalafay, il faut savoir que lorsque le président Honoré Joseph Kabila a eu son pouvoir, il a trouvé des milliers de groupes armés à l'est du pays, mais aussi des armées étrangères sur notre sol. Il s'est battu jusqu'à ce que... Non, en plus, c'est ma chiffre. On se rappellera de la guerre des 6 jours. Oui, non, en plus, c'est ma chiffre de Kalafay. Jusqu'à ce que... non seulement certifié par les Nations Unies, mais aussi par la MONUSCO. Il a laissé 46 groupes armés à l'est du pays. Je dis bien 46 groupes armés. Mais aujourd'hui, nous sommes passés de 46 à 167 groupes armés. Est-ce qu'on avance soit de recul? Donc là, nous constatons qu'il y a la recrudescence de la sécurité à l'est du pays. Et la preuve de tout cela, c'est quoi? Vous vous rendez compte que non, jeunes qui s'organiser pour la Kolanda, groupes armés, là, ça suppose qu'il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Parce qu'on ne peut pas comprendre que jeunes l'autoprise en charge. Il y a que le cabal dans les groupes armés. On les a dit mais je suis. Mais quand c'est quoi? Je ne veux pas les l'union sacrée. Non, je dis ceci, Nicolas. Un autre exemple. Les aides écoliers devant réclamant justement l'arrivée du président de la République. Et j'étais choqué lorsque j'ai entendu le président brutalisé par la police. Non, lorsque j'ai entendu le président Félix dire que ça va aller instrumentaliser. Comment expliquer ça? Les élèves qui réclament, n'est-ce pas, l'arrivée du président de la République, le président Bakino va aller manipuler. Non, je ne peux pas comprendre ça. Donc c'est l'une des promesses que le président avait faites à son temps, qu'il allait s'installer à l'est du pays. Nous voulons de Kalafay que cette promesse-là soit... Pourquoi il a peur d'aller rester à l'est du pays? Nous ne disons pas que le soit avec qu'on a à l'est du pays, que les choses vont changer automatiquement. Mais seulement, tellement qu'ils allaient que l'une des promesses, un homme d'État n'a respecté la parole, n'a respecté l'engagement. Donc nous voulons qu'effectivement, s'il avait tenu une promesse au Québec, qu'il ne fût que conscientiser espoir général est très très important. Il y a gestion, il y a la province. Est-ce qu'au cas de détournement qui se contrôler les militaires, donc il y a encore des choses je ne pense pas. Donc il faut que mesure on a, bien sûr, nous voulons que la situation de l'Est se stabilise parce que nous avons toujours la paix, c'est une denrée rare. Merci. Nous devons travailler là-dessus pour que nos compatriotes recouvrent la paix avec la 45 minutes. Ndeko Trésor, la force du Congo c'est dans son unité et qu'aucune partie à République et qu'aucune cause à la centre à désordre et anarchité sous silence coupable et à parti Moussoussou Yamboka. Voilà pourquoi
biso lokola baimboka. La première des choses, nous disons, il y a plus de 3 décennies, le Congo a été le théâtre, il y a génocide, a été le théâtre, il y a criminalité, il y a égorgeur, il y a domicile dans la partie est, il y a pays. Nous ne cessons pas de rappeler à l'État congolais application de s'approprier article 16 de la Constitution dans le sens il y a que protéger sacralité, il y a vie humaine. Car si par rapport il y a un message à président de la République Otolandaki, nous le félicitons en disant qu'il n'est pas sorti dans le cadre légal. C'est au nom de la Constitution, nous avons une partie en Mboka dans l'état de siège. Et le socle ici, le article, ezali article 85, aujourd'hui article 144, aujourd'hui article 145. Mais et là quand on insiste dans le konanga, ce qui aujourd'hui dernier alinéa article 144 et lobby boy. C'est dans l'Assemblée nationale à tout moment bakoki kozwa loi to mubeko oyo commettre fin na état de siège. Kasi to kota sko na muzindo ya fond pour ce qui concerne province ya Ituri na province ya Nord Kivu. Nous savons déjà Ituri na exécutif na ngo mwana mboka bamanisa était aussi objet à ba motion ebele. Ce qui faisait que na niveau ya pouvoir législatif provincial au tobenga assemblée provinciale na exécutif il y avait déjà chevauchement, il y avait une guerre en permanence où au lieu de s'attaquer à des problèmes christians à province, ils sont plus restés dans des guerres inutiles. Maintenant, balobi boy, na état de siège, balongoli bokamami à province na maboko ya ba civil pour ba pesa ngwe pa ya ba militaire. Mais sengeli déjà toti ya mboka en alerte parce que na landaki balobi ete ba militaire na ba policier ba kozala na tête ya ba province et sengeli pe batikala dans le respect ya droit de l'homme pour la éviter ba bavir parce que nous savons comportement à un certain moment ba militaire na biso na la police oyo se distingaka pe na ba compte à rendre et que na kosanga na mokonzi ya mboka batu oyo bakotia na ba tête ya ba province wana premièrement bazala batu ya ba province wana te deuxièmement bazala batu oyo réellement baza doté na esprit ya Lumumba esprit ya Musée esprit ya Mamadou Ndala esprit ya général Baouma dans le sens ya kotia en avant-plan patriotisme kondima réellement sacrifice suprême. Merci. Parce que bon moni déjà de konangana silisa dès lors état de siège ezali annoncé bolanda qui directement réaction bande konabiso à Rwanda par le canal à président Kagame qui alerte déjà ndeko et qui avant me bâti en musique tant bayoki likambo état de siège koloba ete ba pays nyonso ya sous région et c'est concerté pour la likambo kaka bande konabiso banyamu. Merci de c'est un problème purement congolais qui doit trouver des solutions au Congo parce que nous avons plus de 450 tribus. Donc, bandeko wana bakozana tête à la province wana basunga réellement parce que après état de siège, c'est le vide, c'est le chaos. Donc, dernier espoir ezali état de siège pour mettre fin définitivement na makambo est et que kosunga mo. Merci ndeko Daniel Kabia. Azala na bila ko présenter en 2023 parce qu'il y aura élection. Merci ndeko Daniel Kabia Sukisa. Merci beaucoup ndeko Trésor. D'abord longonya mingi na tata mokonzi wa ekolo double brassa double poumon fachi béton. Merci lokolo sili kosukisa mayele ya bandongolo misu papa oyo na minute oyo kokanisa po sala na est sala yango oza mokonzi ya Afrique ozali mokonzi ya Congo sala eteke est ezala na ki mais présence Afrique ezali kelemba yoka na lo bandeko baninga nyonso balobi otikela ki bango malo Mathieu mai na munoko yoka ndeko nanga yawa lero tunie loba na makambo état de siège ake kotumbola biso lisusu pona koyebisa biso ke Kabila makambo nyonso lelo to komo subir c'est Kabila pona nini bokei bokangi ba rebelle bakodeko bocha manduki na se ale bokota na FRDC bokoti ba infiltrer trop lelo ba ramener ba difficulté na katikati ya mboka après oya koyebisa biso Kabila vanda na kinga kati ali mbisi na yekuna mais na makambo ya est azana leso mo côté oya kokopesa biso kusana nde na lobi ete fachi béton lokola baninga ba sali mo analyse nazana besoin kokota liso na analyse mususu te na lobi kaka merci fachi
tia ba généraux ya malonga Jean-Louis oui ba général ya malonga ya nzoto ya ngono kozwa bato basi balembi te et si possible à nommer ba généraux na ye ça c'est merci beaucoup ndeko Kalafai na ko protéger ngai oyoki tangu na lobi na tubika katonga moko na makambo ya kabila ndeko wao essuyer alinga alongola jipirona na nzoto mais na ko yebisa Faci Beton tango kotinda chef d'état-major uto soko tinda nani papa luka talana soda otali na nzoto otali loboko otali na la police otali mutu kozwa muntu moraide na nzoto non verso muntu lisu na yebangisaka quand même Faci Beton mais pona makambo yawo okende konjima na est bande kwa Kasai pe bazoluka yokende pe na Kasai depuis ko tuna bokonze bande ko pe na bataji balobi bo bande ko na bataji balobi pe bakozela yo na Equateur bande ko ba ko réclamer yo pe kuna bana bandu pe bazozela yo mais ke ya boya yaka ngire ba chele yo mwamba na lipa kuna te biso pe ba ngani ya makonja lo bakia qu'est-ce que tu as merci donc la fois qui c'est difficile la fois na kolinga na répondre ndeko na ngani non permettez-moi ils sont trop plaintifs parce que s'il vous plaît c'est là. Bon anniversaire à ma fille qui fête son anniversaire aujourd'hui, Anaël Safi Masimango. Joyeux anniversaire. Joyce Kitoko, bon anniversaire à toi bébé. À la fille. Bon anniversaire aussi à Anaël Safi Masimango. Que Dieu te fasse grâce, grandisse son abri. Mais c'est le ministre de l'Intérieur. Oh, il y a côté ici qu'à mettre à sur. Nous sommes makambo belete. Mais secteur wana 2 ans durant, ils ont géré na moi ndenge wana. C'est un secteur moko crucial. La territoriale, il y a un mboka. Ce qui territorial, vandi malamu te, mboka pe kotambola malamu te. La ministre ya fonction publique. L'administration publique, il y a une force ya mboka. So l'administration publique est malamu te. Mboka kotambola pe malamu te. Ndeko bele sina monsieur le monsieur oui, mais merci de Kalafai. Na kolingana répondre ndeko na ngai ya IDPS quelques minutes seulement. Quelques secondes d'ailleurs. Kalafai, il faut pas que bande on va dire IDPS pas plus ça impression comme si Mboko banaga na Kabila. Le Kabila a trouvé cette situation de l'est du pays et il a trouvé une situation plus grave, plus pire que eux ont trouvé mon cher ami. Mais seulement le bazali ko la pour nini. Je vous ai donné des statistiques ici claires.